problème Yamaï ezali ko se poser sérieusement na avenue de l'école na commune Yangalima bolanda reportage ya Papi Kambala. Tozali awan avenue de l'école Nangalema juste na arrêt babengaka Moyo place oyo bakundi érosion ya munene pe basali nzela ya kitoko. Mais depuis ba chinois babandaki misala ya nzela ba tuyo ya régie des zones ba câble ya SNEL et moni passe na ko katana botala tabino moko ndenge bato baza ko souffrir surtout na avenue Lusaka basankusu ya kaumbu pe misusu mai ebimaka nango lisusu te des mois et des mois botala ndenge banana ba koko bazali koluka mai misusu na ba pompe ya musika misusu na source neti ba kweya talokwa awa na pont oyo ya Manzanza. Mai bande érosion esalamaka awa ba chinois baye po baya kobongisa nini prince banda bakata biso mai bakata na tuyo na biso ke bazongisa batika kozongisa tuyo te bazongisa ya batu nyonso biso toza na de avenue oyo mai eyaka te yo momonika pompe yango ndenge eza ya kokauka place wana courant passe donc moyen eza kutu te donc mai yango do facture ezoya mai ebimaka te me facture ezoya bamonta makasi bazongisaki mpe mwa batio ya mai tomoni ezongaki me ifale sikoyo tomonake bapompe mai ezonga ntina lelo eloko te tokoma na pasi ya mai kodebrouillaka kaka mai kozwaka mai na basource kaka ndenge wana tozomona pasi awa mpona kotoka mai pasi mpenza eleki lere nyonso tozomemaka mai na mutu biso bamama tokomi mikolo boye tomemaka mai naki kotoka kuna na balabala vinda boya kobongisela biso mai tozomona pasi kotoka mai ekomi pasi siko batio oyo eleki na baveni loka bamituka minene eza kolekana eza konyata batio wana mwepe mai ekoma na barobine mususu eza te ya solo toyebi ke bakonzi ya régie des eaux bakosala makasi mpo batia batio ya sika me toza kosenga na baingénieur ya régie des eaux na ya SNEL balakisaki ingénieur na bango na kosilisaka makambo bamai ya mike bafuita mike mpo raison ezala te en attendant peuple abelaka ba malaria na ba maladie ya ba typhoïde likolo manque ya mai pe bato musu basokolaka ya demi Dakar ete ya biso.